Saratola TV. Tokutana na basi on a marqué mobali ana mwasi. Moi c'est ça na mobali ana mwasi te. Ça dit quelqu'un qui tient à toi vraiment à l'intérieur de lui. Nana mwasi na banki. Parce que mingi na ba fille internet. Yo yebisa moto wa tanya na mobali. Azamba l'été, balala et d'aba jouer ni sur la série. Oh, yo alanga jana te retirer. Retirer la rage ma bille. Babi là et d'aba jouer ni sur pitié pour moi la famille. Saratola TV. Yemoko na conscience na ya kibo moto tangwa lali na butu ayebi ke ngai na lingana lingsa yams décarré. Malheureusement que yams c'est un doit cop na bisoté. Aïe bien mon concept c'est témoin vérité et là on y a ma binga na le place na lobby vérité mais bon ni bango balinga vérité te ba tourner nga na osana ba mba jeter et puis ndeba on ndeka côté des autres bongo et quand ici des ordres na makabo na bango tout le monde est agité or na yebi na place bazali na quand ne ba ngonga na coupe na rock et place bazawa na ba enregistrer ba ntona ba lo fombo. Ok, awa kaka. Et pas le fombo. Donc on a moto ou na komi pe pas le fombo na ye na bet sans nom qui na télémi kaka. Na tano ba agitation ndenge ekota. Pour ba na ba agitation mo bango nyoto. Ba yebi ke to suki sa ngona TV. Oh ngana suki sa ngona TV. Saratola TV. To betango na betango fara. Na ba malgré na za katia groupe te mena na ben fort groupe wana mo pinga. Yangoyo. Ok. Bah retirer un groupe. Bah retirer ouais. Bah ça est bien. Bah ça est bien. Mais j'ai quand même la possibilité à Otala. Réunion mon bassa qui récemment. Mais de vous retirer un bon tenez-vous prêt hein. Pitié. Tenez-vous prêt. Pitié. Chacun a le moment où on va vous retirer un. Trouver bandit tout ça. Saratola TV. On va finir na me ba telemi pe bango tout ba sala ba noir. Donc ça dit qu'on a bango pe ba to ba finga bango kuna. Moni nga personne za yana bango ba finga nga wana ba nga ba mono ndire awa to sala na biso ba ba jeto mesani. Ba pesane entre eux donc. Voilà moi je ne peux pas nga na sala ngote donc nga se to kutani na nzela. Ba mama ba finga ma ba papa ba finga ma ba na ba finga. Kutani to telemi pour na nini. C'est to telemi bon frère à la mouki. Saratola TV. C'est vraiment une information à retenir. Tenez-vous prêts. Prêtes surtout. Nos sœurs. Ma sœur Nangai. Yago la finganga oui. Oui. Yago la finganga na TV. Or nga na oloba nanga na sila. Cible na biso tout na minute yo to chalwa fali na fait na biso za sila na belle fille. Donc ce qui si là moi lobby yam sofuna kangisa peut-être on a pas propos on a tena qui c'est bien ça qui était yemo ko mkolonzo to sila avant na ekali bino pe kuna bo finga ka belle fille yemo ko be mkolonzo to belle fille avant na ekali yo le kana TV ngana toucher oti na yebi obali na yoti ça le passe à la télé pour o recadrer ngana ba mingi et puis o recadrer ngana ba propos indécent. Donc ezaki ba pédé mi balé na moi Simon. Si moi Simon déjà ya gola. Ok. Hier on raté été. En tout cas, n'a na mutu maman na biso on na okutani mutu liboso on memela bango sango. Saratola TV. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yangoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africain. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa, okokata musapi, po balamba kangoki Toko, au canisse Suki Bongo, awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Babongi Selibino chaque week-end. Et Kobanda Koyinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que barumba ba live penza, bazako bete la bino miziki, ozako lia, ozako bina, ozako sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance et zongi siko na Paris chez Franck Poutou
FM. Bon abino bato boza koluka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois te. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benson. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois te. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kezongi. Wow. Saratola TV, la chaîne qui assure, Balobaka Boye, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Entourage nini oyo tambola kana bango, batu nini oyo zalaka na bango. Parce que mokolo suka nzamba ozwa molimo na yo okozanga na bato bakoya kolelisa yo. O mona trouble na matanga na yo parce que ozalaki entouré na bato ya trouble. O mona ben sensé bazingi matanga batamayele ba okokoko mate parce que la personne a qui entouré na ben sensé. Bon mona mutamo fingi azaki entouré yo finga rate moaki na ba camarade ya bato ba finga ka bangonde bazingi matanga moye batu musuba ya matanga ezate. Tellement zalaki entouré na bato malamu te ndo mona rata tolobi na mutu que son âme repose en paix ezate. Toza na matanga toutu kokufe la concert na biso que son âme repose en paix mais paix angonde on dirait zalité. Matin midi soir ba problème ekobima liwa na eba kola tsango na batu nyonso. Ndeko mwasi tango azaki na bomoi batu bayeba ki vie privée na été. Mais kasi lelo na nzela yekirio ya zalaki bakomi ko sambusa nanu kutu bakundi été. Babimiseli biso liste ya mibali na ye. Est-ce que ça façon ya kolela ndeko na bino journaliste akufi? Ba trouble na ba scandale ko sala mana matanga na omona ngo de na misu. Pena ko sentir ngo. L'homme prie d'avoir le mal de loin yango to ko tala obena musika. Est-ce que bato bayoka na gate esengeli bayoka na kaka po moto moko akufi basangana ba vande sika moko balia baseka. Keba batu misusu bilonge kozala déformé jour J. Ezo yinda. Entre ba journaliste ezo yinda. Bofinga ka batu na musika. Batu musu ba supportaka. Mais ana batu mususu is boxing. Soko za makasite luka mbala yo bundela yo. En tout cas, lelo penza naza likolo parce que loko bombe za tepo atato sali ki babane atato sali hypocrisie atato bombi manzaka ndeko mwasi ola mukati atape to bondi to betani to bomani ndeko mwasi ola mukati. Alors pourquoi faire l'hypocrisie? Un grand merci na batu nyonso bolinga ngo bo otala biso partout na Sarato la télévision et puis na Top Max officiel. En tout cas, bon s'abonner massivement na ba chaîne Omi Balé Bandeko Nangai et puis vous avez l'habitude de partager ba vidéo. Un grand merci na la présidente maman Nathalie, le président Bébé na Pesio Mbote na équipe Mobimba o ba soutenir Sarato là. Amelia Mweba la private de Orlando Domingos na Bosaniote et puis maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou. Clin d'œil spécial à toi, Jenny Beta Industriel, moi si à Pembe, Maman Barange. Ingénieur, je suis. Mabeza. Bonjour, papa. Mbote, je suis Yam Siambe. En tout cas, merci beaucoup pour la confiance. Na Filito Bopé, c'est pas Nabiso. Et pas Nabiso, on a Nabiso, Mboka Balobaraboye. Baliaka ngando basepela ka memo kolongando aliaka kaka mwana moko a bébé matanga esa makamboka balukeli mai wana ba mesure metango ba ndeko bimisa ngando ba olia ngando elengyo wapi to olia mosaka to olia Itokia to olia ngona kwanga to olia
bango na ntuka nyonso voilà eyaki elengi na monoko mosusu mpe kaka na langage mosusu mpe epa na biso balobaka zoba nde ngai soki bapesi yo mbote zoba nde ngai bolole nkemi nazalaki na bango tosekaki me na nzoka na nsima ngai nde naobima zoba sans le savoir merci beaucoup na bato nyonso baotala biso mama Emily Seti Mayinga je te sali orphelinat vide na 3e Dodan route principale à Kisensu avenue Kinzola numéro 49 tosunga l'orphelin Kotanzambe Nyongo ça sera quelque chose de bon merci à Mamita peselanga imbote pa maman Mita Dina pesa mbote pa maman Lili depuis akenda na kisangote ma fille to vunda je te sali na ozela appel na maman numéro na ngeza wana na ozela rappel no ma fille to vunda en tout cas merci beaucoup merci aussi na maman José Loussa Dissou base ma famille Libota à Londres la maman Chéra moi si na pesi mbote maman Gisèle Choka na pesi mbote maman Véro Balissa maman chérie je t'aime énorme je t'aime beaucoup maman en tout cas aussi à maman Maureen je te salue na Bossanité maman Rose maman Don Béni en tout cas Don du ciel en tout cas je te salue serrez vos ceintures ça serait une manière à koloba en tout cas tu as dit faut pas m'appeler non finga libandino mabe donc faut pas m'appeler t'es pour ya zaboé tata moi c'est abana te ne me gère pas chacun portera sa propre charge. T'as dit Galapa, je te salue, je salue Moundirba, Demer non quoi aussi. Mon Dieu, Siko santé ça va. Siko santé ça va. Par rapport à avant, je crois que Siko ça va. Nazaki na ilona fikini tonto bimanatike wana. Et Demer Nyangi, famille Libota Mobimba, maman Aziza, maman Bellevie, papa Serge, papa Alain, ma technicien Nabiso, bref, Bellard en production Mobimba, Mbote Nabino. En tout cas, Bolimbi Sanga se boza la choqué. Je l'ai dit déjà haute voix, mais serrez vos ceintures parce que émission mon réseau ya Kalamingi tia Togoza Nabino zone de turbulence. nga me makabato ça dit non me mabe ya bangala kaya ngo na me makabato baka na maîtrise te bangala ba so biso to ka bongo to noko ya maman Sarah Boni to ko feli ouais il heureusement que tous en bas noir paix à son âme ouais lui sera disparu moi personnellement je connais pas Flore personnellement en tout cas na côtoyé a été mais vu que c'est l'une de nous on doit toujours avoir l'attitude parce que là d'âge mon moto lobaka lisapi moko choqué ezoki nyonso ekozwa makila motema ekoka pasi miso ekobimisa mai et puis ekozangi sopongi bref nzoto mobimba eza neutralisé donc on a perdu l'une de nous sommes de cœur avec la famille biologique moi je suis pas de cœur avec des journalistes d'ailleurs je suis pas de cœur avec des journalistes en fait partie professionnelle naé Ozala en de cœur de cœur kao compatir na famille voilà tu es comme moi na moi atikali orpheline ceux qui orphelin Nzambia Bombaye c'est pas facile d'être orphelin surtout na barrage amitié vraiment là on a senga na Nzambeza koboko la bana bakola nakoza mtamasumu okombe na idée na kufa na ngape ata siko yo mais Sokolongo Bomanga regarde quand même à ce qui est dépendant de moi. J'étais orphelin à l'âge à 8 ans, je sais comment c'est trop dur. Ok. Je me répète, Natikaba, Namiki, Nabaraj, je me 8 ans, 6 ans, 5 ans, 10 ans, 11 ans. Il a donné, il a repris, a récupéré les bisous, c'est en abisso Flore. En tout cas, Moli Mono et Manakimia. Biso pas na biso na coutume na biso tozalaka soki nanu bakundi moto te moli moeza soki basali no 40 jours te moto akendaka nanu te donc toza sûr que Flore azana biso azotalaka biso parce que za mosala oya bande kosala aotalaka pe plus caméra aotalaka pe plus YouTube kuna kote na bango ba oui en tout cas aotala omona ndenge YouTube ekende même na ba réunion de bato ba obundaka aokenda pe kuna aotalaka pe ba audio aoyoka pe ba audio même na kata groupe WhatsApp otoza ya adie Flore na kati on a je crois administrateur mon a pourquoi pas aujourd'hui numéro ya Flore ou ya bané ko sala l'avant kufa au côté on peut na kata groupe elle doit quand même être informée ya makambo ya sala mapona ye pourtant on dans kata groupe témoigner ba makambo ya kata groupe ezate il faut aller informer de tout en tout et surtout pour na makambo ba sala la ye yo zoka numéro na ye tchana kati malheureusement que ba tchana numéro na ye te déjà kufa mon to soka kufi akufa kana noté voilà. Merci beaucoup Nokwa Bana Sangoyaki yo ebie pepe ebie personnellement mais quand même aza collègue si et tu quoi apprendre vidéo moko ba ndeko ba salaki ba collègue na biso ba salaki pona koloba ete
soki bato bosungi biso te ndeko mwasi aokundama te ndenge tolobaka bandeko na biso ba chroniqueur balinganaka te me basalanaka basemblant bato baolela bato baokende matanga nde elakisi te ke bana considération ya moto akufi video ebimi bandeko basangani balati mpe noir pona kosenga lisungi na baye oyo balingaka mosala na bango to mpe na baye oyo balingaki ndeko oyo akufi baya kokunda ye mpo soki batie liboko te ndeko wana kokundama te nga phrase wana en tout cas ezochoke nga ti sikoyo nayebi te na ngambo na yo papa Yamsa koloba ke soki bosungi te tokokunde bebe mbo ekokundama te en d'autres termes message ezani. Bon, oui, maman Sarah. Oui, on a habité Flore Makinisi, je crois, il est des Bas-Congo, je crois. Bref, dans le monde, on a un salaba congolais. Tout ça, on a ethnique et belé, en fait. Plus de 400 et quelques. Dans 400 et quelques, on a un salaba écolo. Mais ana ndenge mongo asala bangala na baluba moké na mona na batete là je veux dire quoi bon excusez nga bande comme so bobeta peut-être libako en fait nous de bangala na ba noko na biso batete là na ba noko na biso baluba tozana mo lo mo ezaka arrogance en fait de nature ce qu'on remarque au Romona, il y a un monde baluba na kala bazaka kobenga je l'anga ça dit c'est l'arrogance en fait et c'est quelque chose qui est naturel en eux en fait. Comment vous pouvez prendre le monopole, il y a Moué, il y a Batu famille à Batu Moué, il y a Batu nanu bino bozu monopole de passer à la télé pour dire que ce qui sungi bisoté de quoi mais c'est ridicule, c'est ridiculiser même la famille, c'est rabaisser la famille dans des grâces famille à Batu les lois yo kunde ko makamoro boye ozasu makasi tele zaki liboso c'est ça. Est-ce que pour na kunda ndeko nanga il faut na luka sala monene na impressionner Batu. Et puis pour votre information, moi j'ai une fondation. Si. Grâce à moi une fondation. Voilà. Donc déjà, atana grâce Kabisombale, on peut trouver les Liboulou Tokundi. Voilà. Naibité mais bon. Lobana. Oui, ngana kundi, grand-mère nangai akufa na maboko. Eh na on peut sabattu maboulou gratuit na fondation. Grand-mère nanga akufa na maboko nanga. J'ai pleuré à degré mon passé parce que ma mère tant akufi j'étais pas là. En fait pour moi j'avais dit le quoi na mon papa nenga kufa peut-être maman soki na moni peut-être nenga kufa ça allait être quelque chose de bon et maman kufi na zena kinité na zena Luanda. Na mona ndi bakunda mama te na ebi mama kufa te na participer na ba obsèque na été et nzamba salinga grâce na mona moto a bokolinga azokufa. Na kundi nga moko. Ngai moko. Na sombi libulu en fait j'ai manqué seulement des moyens pour na pour ça na ba grandeur na dolinga mais vie elle veut pas de moyens famille ba sanki ko kundie na o eza maboko permettre ngana kunda yina qui colle les nouvelles cités déjà ba journaliste nyonso wana so boche mutu moko ko cha de santé bokunda e penza samo benga appel na mona ki moko cha ki $200 je crois et cause à la Odile Manzaka voilà te yekutu ko compter na oyete parce que ye azabe na mutu penda ya ndeko akufima mutu na e sko e bato bazaki ne kiri otuni monta ba chete ata mutu moko cha $100 ti merci beaucoup muta cha $100 ezaka Virginie Manganga yango moni na vie soki ozolinga obimisa mutu kokota na bekirité parce que comme mangambu ya batu mususu bato zaki na bango yango moi na lobi yango ne bandeli dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es donc oh la tabarando ya bato zaki na bango o bazama incapable ya osombata cercueil ata libulu ata bango moko bakunda yo zata ne kiro yebi que le so na eu problème et kire ça nini et ko sangisa et pe sa solution. Mais ce que va faire arrêter ba barrière ya batu ba ya moi ba ya exacté pourquoi parce que bino bozaki ne kire wono finga voilà banene ko finga belle vite et pas
il y a peine à muta ofingate na bande ko maman vu qu'elle faisait partie tu as peine ma question voilà c'est ça comprendre et puis koloba oyebi lo monga na sepela na famille ya Diana tia zaki na hôpital na Saint-Joseph ezaki d'abord effort ya famille après bon si après maman Oliva yo kozolaye médecin spécialiste uniquement pour la Diana autre initiative plus wana uniquement pour la Diana mais ko la Diana à l'hôpital tout na place à celle crise Koya Saint-Joseph c'était l'effort de la famille premier point deuxième point Diana Koufi biso bata théâtre to bandi o cha batunyo so no pointer batunyo so doit o tezaye mutalobaki yagabi nani zonga boy tant baké pas la famille à Diana en tout cas famille wana za na estime de respect pana bango balobi elo moko na sioza maman ba Diana to grand frère ba Diana grand sœur ba Diana alobi mwana na biso akufi liwa ndenge batunyo so bakufaka bravo premier point ba comédie ba ki ba sali ba réunion bazo zela famille benga bango nde ba mesana ko benga bango pour apesa bango compte rendu bango bazo ba décision bazaki surprise ya komona grande sœur ba Diana tant ba comédie ba ye ayebisi bango biso to chebembe na biso ko bima jeudi ba okunda vendredi sans consulter qui que ce soit na milieu ba comédien. Mais ça monde ko na bango. Ça dit ba pona bango ba zela contribution ya ba comédien té. Ba zo disposition en famille na bango ya matanga na bango. Ba kundi ndeko na bango. Mais cela ne veut pas dire que to cotiser pour na ndeko na biso akufi to kundaye. C'est impossibilité. Mais famille voilà qui si biso d'abord de quoi ils étaient capables. Mais ba ndeko par contre ba journaliste ba communicateur en plus nous ont communiqué de quoi la famille est incapable ya kokunda mo na communication to na cercueil na libulo ba teka $7,200 na Kinkole nouvelle cité na kosomba cercueil à $700 et ça il est à 1900 c'est aux 200 poto sala funérailles mogo organisé très bien là na louké ba kiti na louis moi salle mo à 180 donc avec 2200 to kundi ndeko. Donc la famille de notre sœur Flore est incapable ya ko ça $2,300 pas kuna ndeko na bango ezo swanga loko yo hein et le réseau lekelanga non et lekelanga e kamusa papa même si à ta famille ngo bazanga ki ba yebisi bino ki bazangi il fallait qu'on fasse communication. Il fallait qu'on fasse sa communication avec ce sungi bisoté ndeko okufa. Bozana intérêt ya mbongo eko te pa ya bato mususu to mbongo wane ko kendeka et pas famille. Et puis pourquoi ka kosenga ba SOS? On doit quitter cette piste et fait rosenga ba SOS. Si qu'on a bien tant ba mi benga ba madame, tant ba finga bazana loté. Mais attends, et Kirin dit comme ça $2,000 à zate. Pitié. On doit ça $2,000 à zate qui? Attends, tout le monde paie ça $2,000. Non. On doit payer ça. Ça sert à rien d'insulter les gens. Il n'est Kirin Dika, on doit payer ça bon à zate. Et puis Kirin Dika va s'en aller en équipe nationale. Va s'en aller en équipe nationale. L'équipe nationale, ce sont des gens au bazar incapables de ça. $2,200 pour apprendre des Kowana. Et puis, na pesio estimation à l'Iboulou na Kinkolo, ils ont 1,200 ya. Il y a aussi 1,200 pour quitter pour souka na 700. Mais oui. Mais oui, on a kuna grand-mère, on a kuna na l'Iboulou ya 1,200 na Kakolo na pesi mango 800. Ok. Donc plafond en plafond en wana. Na nouvelle cité. Au Kakola au quitter na 700, 900, 800 ba zumbon 850. Pour ça ni matanga avec 2,200 pour ça matanga très bien organisé. Na Kinshasa. C'est pour y ba luxe ya to sala boye. Ou bien ba olinga ba profiter na nzala na bango ba profiter na matanga ya ndeko mwasi. Na mono ndeza bongo. Il y a des profiteurs au bazana ba profit na bango na kata matanga. Na sima ya matanga o. Si bazali. OK ba bonga matanga mema bato hein. Et puis le musunga na kamweza. Oui, Congolais, en fait, on dirait. En tout cas, Nzambe, merci pour ça, Langa Mongo. Oui, maman, l'hypocrisie, en fait, chez nous, ça n'existe pas. Soit aux ananga vrai, soit aux ananga vrai. Et puis, nga to amosi nanga. Ce qu'on a moni yo comme solisa moto ngane to solati to kabwana. Oza clarté. Ote. Oye to solane te yo solana. Je suis comme ça, ça dit moi je suis comme ça, je vis comme ça. Donc comment on va réfléchir makambo sola. Maman, ranking na yo eza ranking nanga. Donc ngabe ranking nanga automatiquement fait ça ranking na.
Ngana ko za rakina mutana te yo sonné bo sonné. Comment des journalistes vont finir na matin midi soir à la télé baza ko s'exposer na télévision ba exposer ba acharnement ba okena na musique même plus loin ya ko finir même ba maman modèle baza finir grâce oui que grâce à outil comment grâce pas outil comment si makambo libala ya grâce à so akufaki voilà. Bon, on sangana subo ebole. Exactement, balinga ba yo sangana. Et puis ba yé na moni bato musu baza wana ba finga. Na ebi ke ona o ba finga na kamera. Na moni ba oli boso caméra ba temi bango zo sika mo. Bosunga biso. Donc bolinga bola ki sa bato batala ka biso ke noto sa rassembla. Par contre to sa rassembla te to finga na kana ba haine na kati. To finga na kana ba haine na kati. Nathalie, publication ivoirienne mo ba lobby. Ce que j'aime chez les Congolais c'est leur problème à tes aggraves ndengini. Balobango kana lingala ko biso to yokate pour tout le monde a gravité problème wana ti mais biso ko congolais to yebi likambo eza grave talaka neti ndeko mo soki gloria soki nani je pas soki nani na yebi atandi ko ngoto ba bengane na matanga na bango kuna ba bengana ke kuna aleka émission mo epale kechu elle a parler du mal côté sœur na biso pour dire que Flore azali kolo kilo Flore azali char ba fiba za makolo kilo ba siko bango makolo pepele bozo luka SOS ya nini après 2-3 jours de quoi koufi ba makolo pepele est-ce que bon a besoin de cotisation imaginez beaucoup tani bo sangani non ça il bo pas si minene ndengo na bina boko ko chata desa te bokundande bon wa chate non bon chate mi ebele baza wana bana mibali te mama omoni na exelo mo ngana mobali tokutana na basi omona make mobali ana mwasi zana mobali ana mwasi te ça dit quelqu'un qui tient à toi vraiment à l'intérieur de lui que nana mwasi nanga ba mpied parce que mingi na ba fille internet yo yebisa moto lo watanya na mobali aza mbali te ba la eda ba joueur nyonso ba silisi oh yo alanga jana te retiré te retirer la rage Bima là il va jouer Dioso pitié pour moi la famille pitié pour Saratola bah la rage a été pardon bah sakana na ina ba joueur nyonso ya si ça ba joueur à Vita Imana Mazembe Lupopo bon équipe toyo e bina na Congo aleka leka bon c'est sa vie maman na ba message tout. Bref, bande ko belé na kati ya milliers ya communication baza na mibalité. Ouais. Et belé na bien belé. Ba na mibalité. Voilà. C'est que azambongo wapi fa créer business. Oko créer business na mutu na ye ndenge yo za boy or mi Sara oza na fondation, oza na business na oza ba business belé. Siko point nini parce que vous comprenez que je peux pas me limiter là faut avancer. Faut avancer bango ce ba avancer raté bango pona bango na finga ba na kotsa mbongo so na koti mo maman na obenga moi 100 moi maman abakuka on attend moi 200 mais on a obi mais point limité et puis le ko isanga pasi dans yo kalisusu na yeb ba chroniqueur ba sali message ba ki senga belle vie mbongo pona oh non faut sunga biso ba impérativement il faut sunga biso quand kiro ezo sambusa e o na minute o belle vie pas encore ça la crise il faut ça o sunga biso to kunande kona biso wana na bi faina za la jour ngo message ngo ko ni basengi na bango sila za fâché maman ni maman na lobi boy maman na minute yo côté même ya ba chroniqueur toza famille libota na les abakouk oui ils ont un bateau yo bazali famille libota no 15 jours baleka na TV pour finga sœur na biso si là mais ils ont un bateau baza côté à sœur na biso si là baleka chaque jour na TV pour finga sœur na biso belle vie bango wana nde ba telemi liboso caméra na moni bango babarizi bango na bango wana nyonso ba finga ka belle vie za l'accès groupe à WhatsApp pitié pour le groupe nana ba matière na o yanga ya groupe ya sali soni ni ngana no ebisa o to betango no betango fara na ba malgré na za kati ya groupe te mena na ben fo groupe wana mobimba ya ngoyo OK ba retirer na groupe ba retirer ouais ba ça est bien mais j'ai quand même la possibilité à Otala réunion Mobassa qui récemment
Mais de vous retirer un bon, tenez-vous prêt. Hein? Pitié! Tenez-vous prêt. Pitié. Chacun a le moment où on va vous retirer. Trouver bandit tout ça. Et puis, là, personnellement, je n'ai pas moi pour mourir. Bref, message à mon sauté. Comment est-ce? En fait, pour mes amis, Barizia a chargé à relations publiques. Grâce à mots, je crois, Benji, Nadej, Mouewabo, bref, équipe Mouwabongo. Mon toit zo lukaba relations publiques et ça Barizit. Relations publiques ça dit batonio so bako soutenir Wissot. Qui a donné cette idée à Okende Woluka Madame Bellevie? Barizit. Voilà. Mais le quoi nga moyena comme a été fona utiliser mutu mususu. Nga na Woluka na ibasko a utiliser kinde nani pour avoir lettre que otika na bureau ya Madame Bellevie pour dire que nana besoin de soutenir biso. Toi qui n'est otika on a restaurant. En tout cas na yo ka ba rumeur wana mais moi je confirme pas parce que dans na ba preuve na moti. Pourquoi cette audacité? Tu prends le Lix. Il y a moto yo finga ki lobby. Moi je bande ko ba garçon ba zanga sonye. Alors c'est purement des filles qui font des trucs pareils. Un monsieur ne peut pas faire comme ça. Ouais. Un monsieur ne peut pas fonctionner comme ça. Na ba arrogance, na ba orgueil na ngana zalaka nango. Et puis na lolendo bazala. Na lolendo bango ba nango ya ko beta katolo matin camarade na bino bino moko pardon soni makasi. Boké bozui pe papier bokomi lettre boké okota na bureau pour senga mbongo pas belle vie. Mais pourquoi botigi parce que ndebozana ba journaliste oyo bazali pona Abakouk, ba journaliste baza pona famille bota. Bino ba journaliste ya famille ya Abakouk. Bo senga mam c'est parce que la fille faisait partie ya Ndika. Ndika c'est madame Sila. Sila mtajira ngo. Et puis si la zone avantage ya rememela bino mama ni mama pas za fa chérie. Aza fa chérie. Marambo so ici la bisika maman livre les solution. Mais pourquoi beaucoup le courir derrière ben beaucoup na idée bo demander Bellevie mais na ninga kuzu parce que mbongo Bellevie akoya nango wana est-ce que ça la nini mbongo Bellevie zo bimisiza mbongo na boke ne pas maman livre bo bisi mams ndeto zawa mo photo kuna ndeko na biso maman livre ata za wapi akobenga mbongo ya bo kunde na Lix. Donc bino na mutu na bino ba bien fait à Bellevie kanga bino misu bongo na batu musuti ba ko sabno bolam. Mama kaba boyo senga mama kaba. Boyo en tout cas na ebisu madame Bellevie na sala ki 2 jours successifs na sali live na chaîne nanga na ebisu batu bana kanda ba madame Bellevie akosa elora. Akopesa te. Akopesa te. Kopesa te mama pardon. Kopesa te. Kopesa te na ebisu. Akopesa te. Comment bateau bon na ebisu maman wa benga bi papa. Et ako encourager les mal. Finga ka Bellevie to la rapongi te to ka passe na loba ngaso ino yo ka passe be pona ndeba ofinga moi so bongo yimu ka yo ka ndeni. So mon tunu bo finga bongo admettons que fingi parce que ça passe ko ta na motema. Motema ko ka capacité. Passi ti yo zo choc. C'est ça le bango balingi. Boyo senga imbombo iboka bokyo kanga mbongo ne na kisi. Loko bino boyeba na banganga boyeba na batu nyonso ba lava bino yo za pede mi ba lava yo. Yo moi mobali ba lave yo koma kozwa mibali. Mibalo ba kombo nyonso to yo kaka yo déjà ozala na bango. Oleka déjà pour ba lava yo ba banganga. Ne bobite Bellevie pesa mbongo na ya contribution to kolongola ta $1 to $2 to kangango to kangango akweya. C'est ça c'est votre souhait. Voilà. Donc, c'est madame Sila. Aza wana aza disponible. Et puis aza pena fa chérie. Et puis aza sous fille chérie à maman. Donc soit lobika. Aussi to dit aussi to fait. Donc tu vas bengi siko. D'abord tu vas demander ko senga batu boye. Non, c'est ridiculiser la famille. Bo ridiculiser famille moninga. Famille batu boko ridiculiser ngote po bolo ba soki bo sungi bisote. Donc bembo ekunda mate c'est que ko pola. Qui na famille na bango andimande ko na bango ba kolina yetili wezo ka moto nyose zunde ko na bango ba ke to tika ya kunda mapola. Banga bazwa ka solution mona na mama ngana biso ndeko na biso utaka mbanda ka ya zana pa mo bare ngana ndofa ni na ndaku nanga aye awa biso yobi ka bato uta mboka biso tu awa to ana connaissance de to yebi eti muta yebi ezaka ko na biso parce que abuta bina mboka adova na ndaku nanga après un moment akomo bimara na ye ayo sala kokota ndaku era koti ndaku na bando sumbi ba kisi na yebi ka kisa maladi mo bongo nde to zaka o ndo ka bisa mo malaria mais là nzo bazana pa mo bare
tango akufa na chambre na ndaku nanga en fait parce que pas na biso na ndaku nanga libanda na chaporte ndenga tinel akufa na ndaku nanga na sailaki maki nga na bimi na ye na kutia les maki te na bouger na balisi be papi à mon avis simba moi à vers c'était 18h ma grand-mère elle n'était pas là azali bakota ba matadimayo parce qu'il y a une grande famille ça kuna kota matadimayo j'étais obligé de rejoindre les kowana na yotia na morgue j'ai appelé ma tante elle m'a dit en tout cas aux moi mon bali sandengo sala na une de kowana tant place que ko place ngana kene matanga na zui kombi à l'époque to louer na kena kotsa inga moko na memi tina kata morgue na fungoli morgue à Saint-Joseph ngai moko na kotisi na kata morgue ya Saint-Joseph et ceux qui wana te bembe na evandi comme luka moyeni na okunda e grand-mère azakuna famille basangisi mwanga lokwa na za mwana mobali ya liboso je fais de mon mieux na salisi solution ezwa malakaka vraiment cercueil ya libala meniza ye kaka babeti na luki bilama na ngamu na somba na lata na lati na na lati si na ba droit azaki na ngwana na che na se ba mboma yete non ba mboma yete comprendre parce qu'il y avait pas d'argent parce qu'il y avait pas de moyens mais on a fait appel à personne na kena zui na chena kata libu pour ça kufina ça demande rien mais pourquoi bon wana bo garda ngo kutu bo pesa ta famille to mwana ne o atika tanga ba classe pourquoi vous ridiculisez famille à bateau lelo yo to loba soki mwana na kunda mais parce que la famille était incapable ba journaliste ba sangisi ba $10 na ba $20 na bango. En tout cas, famille, on a raison de babeta magali, on a suivi magali, sur une gloire, on a eu beaucoup de temps. Sa famille, sa bango, bango, ba journaliste, ba tabarando entre eux. Voilà. Mais bah si ba bongi si parce que ba bato kiri mon gonyo so bango so batasi. Ba bongi ça. Ba bongi ça parce que ba ta côté mon c'est tout à fait normal, mais la famille doit être vraiment très prudente et puis ngai na suivi na zaki mon famille ngana loba. En tout cas, ba journaliste bokata makamna bino wana biso to kunende wana biso moko. Na ba moyen autoza nango. Ata bokundi na lemba na cimetière te na kata lopango déjà kufi ata bobito kunde na cimetière ya kitambo déjà tonda akola mukati ba osalele parti de sa dernière demeure ba sala mutu SOS tant waza en vie abela ki azana hôpital ata mutu moko à part les émissions ya mabeba na osala leke tu as micro boy pas magali soki ba wana ndele lo ba olela na matanga ba ngolo nde ba olela na matanga bande de sorcières. Bon on est bon la matanga lelo et puis balingi na molimo na bango akindoki bana ngona ba yo senga belvi mbongo ba lokaye akufa ndelo na bonte bana bango elingi boko luka belvi après boko zwani ni oso bo calculer pas belvi retourner ka vers bino parce que belvi ali ata 100 francs noté bino bolia mbongo belvi bo sala makambo ebele a faveur à belvi bo kota mbongo na kombo belvi bo sala makambo ebele ni oso bo calculer si belvi ezo nga na ba vie na bino au moins que vous calculez positivement si vous êtes négatif aux yeux de belvi en tout cas ezo ngela ka bino c'est clair net parce que bino bo za redevable pas dayi yi za redevable pas na bino c'est clair et net. Réconciliation to komona bato basangani pona matanga pona ko bakojana ba poison. OK. Okoyoka sangwa po batango. Ba obwakela na ba basu. Ba obwaka na ba mbasu ba mpese. Ba obwaka na ba malchance ba solo. Parce que c'est leur truc ko obwaka na ba mbasu ba solo ba mpese nde biloko na bango. Ba obwaka na ba mpese na ba solo. Ba obwaka kane ba okuta na ba. Ba basangani wana po basenga SOS ya nango lokuta. Lokuta. Siko biso nde tokete ba mona ndenge biso nde to trop carré to ça trop selon bango eza bongo bato bakende ba bato malamu nous on ne refuse pas mais netinga so na kekuna des bandades dans les gorges pitié voilà des bandades dans les gorges ba uti olongola on a groupe awa ba retirer na groupe ba retirer yo mais avant de retirer yo ba biko soit neza na kati ya groupe kuna déjà na kombo na yo parce que nga na te menazate baby yo faut ça menazate donc naza informé anytime ba fait pour mes amis maman pour mes amis bato balingi bato nyonso basala hypocrisie neti bango oyebi ke ya finganga olinga ozana ye sali na sambla poto na matanga biso ba mango to bunda etelekate biso ba mango même na matanga na pam même de biso na biso na matanga pe na matanga famille moni nongo na tata mwasi basimbani en plein matanga corps pe ngwana baolela et pas biso bangala ya elekaka siko et pas bande ko musula na ebite so bango balekisa ngo ndeni avec ngana moni kaka na kata groupe
nayoka ki loyi bazali na réunion babunda ki soki mayonnaise au théâtre akende ki kuna ba makuda na ba pedula mo so ba mankaki ya ki kuna bimisa ide na nini ngwa nga abeta ki so ba garçon ba mbata na ba fille mo ba mbata avec ba garçon déguisé en fille ba mbata donc on apprendre ngo avant on a déjà bituma mususu de robima avant bituma na ba bengana ina nyoyo garçon fille wana tous les akaka tous les akaka tant na yoki ngo lelo na komi message na nga na komi bino bozo bunda na boye bozo bunda bunda be na matanga ngo na ba réunion bozo bunda bunda boye ngana na comité e bongo so ngana na komi e ozandeni ponga so na ye na robeta ba pedula mibale na mwana mwasi moko obeta DPD ba pedula mibale na mwana mwasi moko na komi na ngana groupe oche mba na che mba mona moni président ya Appelco, à l'occurrence M. Junior Mwewabo, a bengi na privé. Avant on a moni Tendresse Abenga. Avant on a moni janvier. Oh ya tamu azara na Bakari Mokonzi Abenga. J'ai remarqué des appels koti tadinga la pa benga. Bref na boyo yamba. Après na yamba président Junior Mwewabo ebisinga yam somoni tozana studio. Ndengo tini message oyo ekoti ici panique awa trouble na studio bande ko musuku bandoni ngabacha banzembo ba ko mo fâché ba ko mo silika yo la sakoza nani machin na bolingo nzambe retirer message wana le roi na moto nana sans humanisme na ebise na bi président na retirer on a respect na retirer yango na va nanga na kipeli souté les que chumba la mowa bakisi message na se message na nga place na suprimaki bato mususu bakoma koluka bato mususu succès a passé kozanga yango soki ozangi succès bilo mo abongo akomi na se ya message nanga na moni Tendresse akomi moye wapi ya somo après na moni bato bakomi bato ba oseka na moni gloire moko se gloire na beta ba gloire on te bref ngana na mettre za bango te na moni musa ko tena oseka na bengi Junior Mwewabo na eba na groupe wana eza na buzu na ebisi na bien monde ngo ucho benganga pour na respect na longola message wana benga pele ke chupo na respect a longola message wana pourtant nga chaki message wana na tanga koma mututi mais yo ebisi nga na longola donc c'est que na mutu eshokaki na kati wana donc moni message wana pe alobi ngo na nga donc yebisa e pa longola bana ndoze Junior nani alongoliti nga bena kominga message na nga na répondre yele ke chulokola yo ndo pesa bato succès zala prêt pour jour no kuta na matanga yo nde na obeta mutali boso pitié pour yo nde bino bokanza bato nyoso bofinga bango nyoso batika bino c'est que tout le monde est capable de faire ça. Voilà ba koma pe na capable voilà ba ofinga moto nyoso et voilà soko kuta na matanga bokolekana ngai en tout cas et a passé moi gena kiete nga et a moi passé nga tout cas bande wali misanga bande ko tenir nga rigueur non tu vois tu es responsable je suis pas responsable plus que Will Smith. Wow. Will Smith est plus responsable que moi. Attends la fortune à voter pour la sécurité na pour la logement na ya palais pour la bureau il a ses fortunes là na ngoti. Mais il s'est permis à hôtel les maillots qui obéta mutumbatan aux yeux de tout le monde ne sait pas otala a beta mutumbata pour muto c'est manqué dans moi sinaï on comprend maman donc on a tenté au mimo na ke sopanga possible que sopanga ngade na sopana kala donc ngade akut un moment chaka poussa na sopani ko sopana no nyaso ko sopana no so na sopana donc j'ai rien à foutre donc na bisi bango soit le roi Tadi a rappelé na mundi ba apesa nga ba conseil trop parce que mundi ba na Tadi ba yebi comment nga na fonctionner. En fait, je suis un peu naza makila moto. Par contre mundi ba na Tadi bazana bazana moi regard moko ba otali kambu to ke na ngoma lembe parce que na Tadi mundi ba bi nga za la bongo. Moi je suis chaud. Donc ndeka kale ki jwa komeli ngabo na message na osa ngope capture na bombango. Na sali pe o yanga ni na sipima ki na bombi. Non, on a ce qu'on a dit dans Junior na privé na bise na bi balongolinga na groupe parce que yo ozagi incapable de koloba na leketu longola message na yo komi pendant que yo ozagi na capacité ko benga nga pona longola message donc o cheke nga yo ko loba na nga leketu ko banga yi première to kutana bon au moins maman Sarah j'ai même ma main à couper au moins que na kutana na ya matanga anati
au moins que na matanga na ti na obeta lekechu na obeta barezi te pour ba finga belle vie na obeta lekechu pour lobi na nga succès et boya nzoto pour na nga elezenga na obeti premièrement barezi na obeta pour betele nga to la finga nga na émission na na obeta bango te pour na makamba belle vie donc belle vie n'a rien à voir na makambo ba twa belle vie obeta bango pour ba finga nga ba manke ngai et puis muto opekisa bango azati OK. C'est clair quand on dit barezi aza PD barezi mutalingi sanga décarré mabeni na lobi wana obi vérité na lobi vérité oyo yimoko na conscience na yebi yimoko na conscience na ya kibomoto tangwa lali na butu ayebi ke ngai na linganga na lingisa yams décarré malheureusement que yams zemu doit cop na bisoté ayebi ngo conscience za témoin vérité et loko ni nyama benga na lobi aswana na lobi vérité. Mais bon, il bango la vérité, tu vas tourner, nga na osala na bango ba jeter et puis ndeba on ndeka côté des ordres bongo et quand ici des ordres na makabo na bango tout le monde est agité. Or na yebi na place bazali na rock quand ndeba longo na ko bwe na rock ne place bazawa na ba enregistrer ba on ba lo fombo. OK, awa kaka. Et pas le fombo. Donc na ko zo moto wu na komi pe pas le fombo na ye na beta na mutu te na telemi kaka. Na tano ba agitation ndenge ekota. Pour baza na ba agitation moko bango nyonso. Ba yebi ke to suki sango na TV. Oh, on a souk sango na TVT. On a souk sango na TVT. Ngai en tout cas TV et souk na TV kutu na tala rangote. Donc là tu m'insultes à la télé, je peux pas venir débarquer à la télé pour te répondre à la télé pour nga dans monde rabesenga. Non lukayo. Non lukayo, on doit traiter ça nous de yo fingenga bon ngayo sala ngope boye sanga bien. C'est point clair. Non le binanga no beto ba pedula mi bali. Na ten combat les questions. Na ten combat barezi. Nathalie comment ya babangi peut balongoli peut-être babangi trouble oh ça tamsu na matanga trouble wana ba mundir bana tadi ba convaincre ngai yams ko ke matanga ti nga mo pe conscience na ngai bisinga na ke na ngate boso na ke na yo yindisa mais soki ba convaincre ngati en fait j'ai na ocha banguti ba convaincre nga molimo na ngai moko peza la convaincu ke na ngati pour ceux qui na cheka ke na OK ve mortuel na okende je na raté bango no ya toujours enterrement na cinquantenaire. En tout cas, on est raté. Parce que ça n'est de trop, on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à nous insulter à la télé. Et puis on va recadrer en côté. On a bateau ba finga na mais ba telemi pe bango tout ba cela ba noir. Donc ça dit pour na bango pe bateau ba finga bango kuna. Moni ngapesi na zagiana bango ba finga nga wana banga ba mono ndire awa to sala na biso ba jet to mesani. Ba pesane entre eux donc. Voilà moi je ne peux pas ngana ko sala ngote donc ngaso to kutani na nzela. Ba mama ba finga ma ba papa ba finga ma bana ba finga. Après to kutani to telemi pour na nini. C'est tout tel bon frère à la Mougi. À la Moukate. Malheureusement. C'est clair. Bon, tu tel Mélanie. Tu tel Mélanie, ni tu tel Mélanie. Mais c'est clair. En tout cas, c'est l'information à retenir. C'est vraiment une information à retenir. Tenez-vous prêts. Prêtes surtout. Nos sœurs. Ma sœur Nangaï. Yago la finga oui. Oui. Ah, yago la finga na TV. Or, nga na oloba nga na sila. Cible na biso tout na minute yo to chalwa fali na faire na biso za sila na belle vie. Donc ce qui sila e mo lobi yam sofuna kangisa ah peut-être na ba propos nga na tena ki sepet sa ki yemo ko mukolo nzoto sila avant na calme. Bino pe kuna bo finga ka belle vie yemo ko pe mukolo nzoto belle vie avant na calme. Yo le kana TV nga na toucher oti na yebi yoti na yebi mobali na yoti. Tu passes à la télé pour recadrer nga na pom nini. Et puis recadrer nga na ba propos indécents. Donc ezaki ba PD mi balé na moi Simon. Si moi Simon de za yagola. OK. Yé na raté été. En tout cas na mutu mama na biso o na okutani mutali boso o memela bango sango. Parce que mutali boso ko tomber victime de ozanani. Pour na royate na musika 5 mètres yo les gars tu na kanelo no so na mona na monyo bina obetao. Ne na lo baboy. Baboya ba komo kablo ba koti na katikati et permettre na beta été et permettre ya cha munoko. Na osa semblance na moni na oleka. Non ça le quoi na ça le loti. Et puis mundi bana tadi so ba moni ngada na OK place moko na bango aza ba olanda nga ba otika ngate pour ba comprendre jage jo yo intention na akyo sa mabe. Donc on a okuta ni mutali boso en tout cas a obikate. Et puis ndena obete ozong c'est loti.
Non, travailler rapide. Yes, oui. Non, rapide, moi, bah, seconde déjà, lis ce qu'on vimba. Coup est blessure volontaire. Wana ba to ba filmer etali bango menga na okali na kangi da infraction na ono ça les a. Na infraction na na. Yo za de infraction. Na de infraction, ya sûr. Comment na nini? Coup est blessure volontaire. Voilà. Ya voilà oyo sala. Si on se bat 3 et comme nyon se zaka infraction mongo kaka nyon se zaka bango ne connaît zaka infraction mongo ata beti bango 10 ezaka infraction mongo la liste blessé volontaire après tant to koma kuna futa amende bakangi nga na seulement une semaine mais bango kuna bana ba mama tout atikana na sécurité et puis la pio a comprendre que awa jo wana makamni na loba isuté la pio nga na okina nga na sali na nga mo une semaine to 2 semaines nga na prison avant nga tranquille mais yo zumo bi beau tout ma sérieux. On ne peut pas continuer à laisser comme ça. T'es botika bango. Bongo bato ba olo ba botika poza matanga ba munda. Bango moko ba olo ba bongo est-ce que ba calculer matanga mo. Bango moko ba banani ba collègue na ye. Matanga za mabongo na bisoti. Bisoti nde to ku felite. Faut to na attitude moko boy. C'est bango ba na attitude wana. Bana attitude wana te. Bazana ngote parce que bango parce que batu ba ebi mibali na ba relation ndeko azaki na ngweza bango po ba meilleur ami na ye. So mibali wana ba komo tanga na internet. Emani mutabomisi et azaki chez moi ça nanyo yo. Ba otanga mibali ne nyonso ba so rendre moins sérieuse. Non. Non. Mutu na passé na ye. Est-ce qu'il faut botangela ngona matanga? Tout simplement parce que bois incapable et au entre vous pour les exacté on va exacté et puis exacté y on va ça demande na bango madame Bellevie sur tali talaka filmer ba côté ici filmer mais tala ba commentaire na ça filmer au lieu ezala ya film na biso ba famille bota bazana kana moko pas possible maman na biso na sali 2 jours successifs via ba direct ba appel téléphone ningi craqué bato bazo benga balobi Bellevie ya sala eloko wana ti et puis nga na part na nga na obaki bon loko aza moto ana motema na ye oyi moka mona ka ndenga sa makam ndenga monela makam na ye loko aza na idée ya kokende ko soutenir te so peut-être akokendaka mikolo ekoya mais motema ne pe linga parce que oyi pele zana na bapota ba uto sambu makasi ana na bapota na et puis kauki na onte ba ochaka ibadaki ba olinga ba pesa mba et puis na oka ba baki ba che bango pause so i matangele ki bazongeli mais voilà si ça vaut pas même pas la peine on paie ça batika bango ba sama kamna bango kuna batika bango ba sama kamna bango donc na ba cotisation ba koki na bango te kokati cotisation za mutu mo $20 mutu moko $20 ka ngana ba sina zimbo na $50 mais le quoi pe balongo ninga ko pango otiki na bono sani est-ce que ndeko akufi oyeba ke biso to sungaki oyeba te et bon oyeba ni tazaki en vie olebo sele SOS bo informer batu mutakufi bosalité bozelika ya kufa mais ki camarade ngwa bango ba vivara ndenge ni bandeko bozwa maele si noko tokomi na suka na ebite message ni nokoloba na acte oyo tomona modèle ba o traité ndeko na biso oyo auti kotika biso na ekiri oyo azalaki leçon ni pesi okoloba na bandeko ba Rolanda oni. Bon, personnellement ngai na o s'adresser plus na famille ya ba Flore. OK. Maman na papa kolutu sui papa leki ya ba Flore. Ça nga passe oyo bazui likanisi to bazui likambo e komeli bango ya matanga. Ça fait très mal kokufa la moto. Et surtout na fleur d'âge boy et ça la rend moi pas si bobo to la responsabilité ya ebembe ya mwana na bino na maboko ya ba chroniqueuse parce que lobi ba koloba na TV bango mutu bakundela bino mwana bino oui baza batute assiette na nga na sala baza batu a confiance te oui bobo to le bembe la bino bokunda ngwata na mabaya bokunda ngwata na libulo ya $100 honneur to kundi mwana biso moko. Et comme on a un chantage dans les médias, bon, on passe chaque jour. Beaucoup regretter. Beaucoup regretter dans le bango tongo me dit pourquoi beaucoup regretter parce que beaucoup comprendre makambo na oloba kaka après enterrement ce que ça a mis la responsabilité na binoté. Ba chroniqueuse na ba chroniqueur o bino bo pesa bango confiance lelo lobby makambo ba osala et comme chantage. Na kombo ya mwana na bino. On a une place à Kéofa, on a Kinyati. Biso Kundae.
soki crédibilité à famille na bino bona posa ils la bafouer botikela ba chroniqueur na ba chroniqueuse bakunda mwana bino botikela ba matanga comme ça après bokata vidéo na nga bo wanda kotala yango botala rango pona respect ya famille na bino pona respect ya famille na bino il fallait boloba to se décider to kunda mwana na biso moko mais le quoi bobo ibongo bolobi non biso nde toza soyi ba se décider ba kunda na kati o maloba te so ba se décider ba kunda mwana bango biso bango moko nga sara na hotel msamako na ngana ki otika enveloppe pa maman wana exactement sinon au cas contraire je donne rien même un sengi na nga je donne pas monga za kuna moto moko abifuna a pesa aki azwa mongo na yemo boy $500 acha na enveloppe aki otika pe ba chroniqueur nese na bi ko ba chroniqueur ko kete bango ne bazana mbongo wana de ba chroniqueur po ba batanzala nde moni bango wana po ba luele ba taxi kana mbongo ba cotiser ba okeluka place a komela kana mbongo wana alors moi je donne rien na ozela bokunda bosisa po na bango eza loka feti ba osangisa ba mbongo po ba bénéficier nango alors bokunda bosilisi moi je vais aller voir la maman de notre sœur paie sa enveloppe parce que nous avons tiki mwana. Exactement. Donc ça sert à rien de donner l'argent. Na mi bien ba chroniqueur ça sert à rien. En tout cas, continuez na oza paie sa message moi parce que famille so ke zwa ki matanga na bango na maboko bango moko bangai bazwa batu. Si. Ngana ya otika enveloppe nanga maman. En tout cas toyoki famille bozo kunda enveloppe nango belle vie pe ngazwa courage boketika enveloppe nanga pa maman wana tout le monde voulait aider mais tango ka likambo longo na maboko afa et comme ya ba chroniqueur ninyo bana mituba ko na longo batu bana mo bitu ezali muto alobaki ata français na bango nyonso toyebi kazate na video yango na biponi basenga babondela ata grâce te motaloba ba wondela te baza wana ba vivre na barankini baza wana na oyebisa grâce te moloba nani akolinga loba parce que bango nyonso baolinga moto to aloba na ndenge na ye kasi yango ba yango moni moto moso alobi na fukami ofukama po osa nini et puis tu n'as pas honte to fukama ata ya kofukama bosunga biso batanzala pasi bwana ba chaîne wana pesa bino mbongo te bokisi batu sonye heureusement ezaka bino eza ngate mutu kwa mwana ba comédie ba kufeli comédie ba fukama pona osenga loba pesa message à famille o mao likambo soni bref ngai lo na olobeza la famille en tout cas bozwa responsabilité à matanga mwana na maboko bolongola makambo na maboko ba journaliste po boko ka soni boko yoka soni ya degré ya suka bango baza ndenge mona ba comédien te ba comédien baza batu mususu ba chroniqueuse na ba chroniqueur baza batu mususu batu ba finga ka bato na TV c'est ba chroniqueuse oyo ouais donc pour ba finga bino pindenge bazoyaka na matanga na ndako na bino bongo papa na mama ba secret ndako wana ba secret ba kokanga lopango na bino ba photo bandako na bino ba photo bana ba photo ba kochango na internet toza kaka merci en tout cas na bandeko to balanda biso à retenir en tout cas c'est à retenir na weza nini à retenir na ngezali au moins que naya matanga te au moins que bato ba pekisanga trop parce que famille bota ba pekisanga ba maman Edoxy ba maman José Lusadisu ba maman Chéra moi si bref bato bazé belé ba ko benga ba Maureen ba ko benga ba maman Martine toko na ngape ya sonam ba maman na biso maman Véro balisa ba ko benga nga yaya ko sa bongo te tika yaya tika après tant ba ba bongo et refroidi ngape mutu et refroidi nga mutu ti na lali na bosali pe jour ngo bi botika ko rappeler nga pour si bo rappeler nga na mona ka onjere e bi mene bi mite funa kene matanga so so na ke matanga business de maman yo sa comme pitié c'est une information à retenir et puis na ozonga nga groupe na ozonga kala mingte ba ozonga sanga wana nde batikali kuna na koti si panique nga na zati me panique koti ngo mona bato babanga nga te mona ko bachaka ya TV la visio panique koti kuna bato nyonso bazo benga ya msnini boye ya msitikana nu boye pona ngana bi mona kwa TV. Merci beaucoup Yams, voilà, merci na bande konyo tout bozili baku ya Hollande émission oyo en tout cas biso to apna de cœur net ngana de cœur na famille
Et je crois après badei na okino mona famille personnellement. Si en tout cas. Et na ebinini oyo ngana obongisa pona osunga mwana onde on a biso moi siatiki. En tout cas la contribution de ma part pour donner aux journalistes, je le ferai jamais. Na opesate. Boza ba journaliste biso tout wana ba chaîne to gagner à l'art. Bocha ba mbongo bino moko parce que moi je peux pas donner mbongo oyo et comme ma pas moi na été. Et comme papa maman na été bossa et la ambiance bo louer ba taxi pour boana mitukate o eso e louer bino ba bis o e melisa bino ba tirbo na ba castel et bino ba kwiti après matanga boyo finga nga boyo finga Bellevue boyo finga batu. En tout cas bo luka mbongo bo bimisa. Je pense que nga na okota la famille wana na ndenge danga après. En tout cas bande kondeka ndeko yam sa ucholoba famille ata eza boza ya babola. Faut bolinga respect à famille. Si. Atana na libaya l'essentiel beaucoup ndamwa na bino. Que bo pesa accès na ba journaliste oh lobby kuna ba moni makambo bo bando tanga ngona ba internet et comme ba insulte. Atiki mwana oye bando choquer mwana na tanga bando kola ke famille koka kukunda mama bino te ba internet ne ba sangisa mongo ba sengaka kutu. Po ba kunda mama. Bo batela la valeur à famille c'est très important. Bandeko obo za la choquer l'émission na biso, on est désolé, mais tolobika la vérité. Merci beaucoup. Au revoir. Saratola TV.